accompagnement sur Parole de Vérité TV, votre chaîne. Kangama Kangamu nokona mabe sakola weza malamu Oya ngonde obende loli pamboli ya nzambe Oyebi mutu mususwe akoza la kozi na ndaku ya mutu Abandiko observe Oya komona ya mabe ya ngonde ya komema Mebolamo oya okuta na ngona ndaku wana Moya peta loli solo Okomona li pamboli ya nzambe te Nzamba pambola yo C'est ça l'église de Dieu Yo kanisi nyonso efo ezalaka bien. Est-ce que yo so komi bien? Amen. Alléluia. Au moins tant que tozana na mokili mutu na mutu azana erreur na ye. Mais ba erreur wana yango nde tozoya na wepa ya Nzambe po Nzambe abongisa biso. Yo mutu pe yoka ndima tosa pe salela. Soki pe bapesi yo conseil ya bien, sepela na conseil wana. Soki pe balongoli yo na nzela ya mabunga, ndima olongwa na nzela wana. Soki pe bapekisi yo likambo eza mabe kosala ngo lisusu te, kosala te. Saint-Esprit, plein de solutions. Bible elobi na mikolo ya suka, Nzambe asopi molimo na ye, oyo nyonso akobelela ye, akobika. Soki totangi kaka na acte 1 à 2 verset 38 Bible elobi soyez baptisés pour le pardon de vos péchés. Yo muto zwana no libatisi te. Ndima libatisi pona kolimisama ya masumu. Yo muto pe osozwa libatisi et que quelque part au rétrograda otika bonzambe okima Nzambe okenda musika songela na maya libatisi. Amen église. Songela na maya pona bolimisami ya masumu na biso. Amen. Oyebi mukolo moko na église kuna esika na bandaki musala. Nazalaki na ceinture ya 6 serviteurs au bazalaki na kati ya etumbeli. Na kati ya ceinture wana. Tant tozote ya sur le baptême du Saint-Esprit, tozote ya sur le baptême, tozote ya sur le baptême du Saint-Esprit, baptême d'eau, baptême ya Saint-Esprit, baptême de feu, makambo ebele tolobi. Obi ata okomi kosala musala na Nzambe. Soki nano kota na mai ya libatisi te. Kolinga te o continue. Soki nano kota te, zongana muke sima kota na mai ya libatisi. Pona bolimisami ya masumu. Biso tomona na mai ya libatisi, mutu azalaki ndoki, akonfeseki ndoki na ye avant kende na baptême. Tango azopima na mai ya bimi mutu ya sika. Amen. Mutu azalaki impitiki ya kosakana te. Azwi décision ya epai na Nzambe. Muke akwei. Aye epai na Nzambe muke akwei. Soki ozo retrograde, il faut ozonga na mai ya libatisi. Basindisa yo na mai, okufa na vie ya lisumu wana, osekwa na vie ya sika en Jésus-Christ. Alléluia. Nzambe alobi nini? Oya koyoka nga soni na miso ya batu, nga pe na boyoka esoni na miso ya tata. Awa eza likambo ya soni te, eza likambo ya korekipere lipamboli. Na kati ya basali wana, moko ayebisi nga mama, nga nazwa baptême te, nazwa na nga baptême ya catholique. Est-ce que catholique eza baptême? Hein? Amen église. Amen église. C'est que yo zwa baptême ya catholique. Catholique eza baptême te. Mwana muke azwaka baptême te. Mutu aza déjà na âge de maturité, yende azwaka baptême. Papa lelo eza mukolo ya école de David. Amen. Tokoba. Nzambe apambola yo. Mwana muke azwaka libatisi te. Mutu azwaka libatisi asa mutu aza déjà na âge de maturité, ayebi déjà malamu na mabe. Yo sikoyo, lokola oyebi na malamu te, oyebi na mabe te, c'est que oza obligé okota na mai ya baptême. Eza pe na ba mikolo mosusu
malamu te ayebi nanu mabe te azosambela ne bisambela azokende bikenda elongo na nzambe nzela ezalaka moko nzela lobiko ezalaka moko soki olongwe na mokili oyepa ya nzambe yaka makolo mibale kozala na vi omoni loyenge tozalaka nango na mokili wana koya nango susu epa ya nzambe te epa ya nzambe ezali décision